ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé mon amour. Bonjour très chers amis et heureux encore de vous savoir nombreux devant vos écrans juste pour regarder votre servante Gisèle Oumba Diamant Noir qui est là devant vous. Merci à tous mes abonnés. N'oubliez pas de vous abonner et c'est en bas de l'émission, c'est simple. Et aussi activer la cloche pour recevoir des notifications. Sans plus tarder, on appelle notre invité. À tout de suite. Allô, Bishop Élisée, bonjour. Bonjour, Diamant Noir. Bishop Élisée, to bengi yo penza donc yo to ebi ke to benga yo to mamba mboka eshofaka po to za siko yo moko yebi ndenge zo lika mais to ko lo bananu ba sango nini o yo za nango siko pona mamba mboka po to tuno santé za bien to ndenge nini kuna na Afrique du Sud avant to tuno ba sango mboka ngolo nzambe abatela basali na ye na bana na ye nzamba zo batela ngana libota ndenge pe nzamba zo batela yo pe kuna na libota mutabatela keza mutu te za nzambe yango to pesa ke merci po pe mo to za nango eza ya ofele bandaku ba courant ba essence tozo tia bana minerval tozo futela kolata na kolia ezo kute biso cher mais ya motu ya eleki nyonso eza pema na bomoy nzambe aza bolingo nzambe leki ya mwasi ya mobali ya bana ya batu nyonso po yaza na bolingo divin et donc na pesi nzambe merci ndenge abateli biso lelo ndenge pa bateli yo lelo merci. Et voilà, Toyoki Pena, on a Bishop Élisée, Nzamba Bateli Biso. En tout cas, merci. Et puis, Amen. Faut continuer à combattre les bisous toujours. Mais, Makamba Congo, Basangoni, Nyoza, Nangona, Nupoto, Kota, Namasolo. Introduction de Tike Pana. Introduction, ils ont salanga passi, ils ont salanga mawa. Mais, Nzamba Lobi, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Tozan a battu na Congo, Bazal Okola li Kabo, Bazal Okola li Pamboli. Lokola ba don na français. Toza na don na ba domaine kaka spiritualité, même na ba domaine naturel. Joueur moko na tanga kala, ba bengi Ndaye Mutumbula. Azali meilleur buteur dilelo depuis 74 toza ki Coupe d'Afrique des Nations. Oyo ba benga Léopard na tanga Mobutu. Joueur wana tia 9 bi. Azali buteur du siècle. Mais lelo azobela na hôpital. Oyo Bruno Tshibala ke kotala ye ministre ya sport ba ke kotala ye sango wana to tindeli yango homme humanitaire président Moïse Katumbi Chapwe na minute na zolo ba louer avion médicalisé en Afrique du Sud pour être ekende kozoye ba soigner ye Kabila aboyi ezo sala batu pasi pe mawa muto banda Afrique banda na makamba bale Congolais moko Ndaye Mutumbula bana na biso ba musuba yebi bango tera baleki mususu na ba série 7 mususu atia 9 bi na 94 ba bengi en 74 9 bi meilleur buteur ya football africain. Pardon, olobi 94 to na 74 nde le bosani olobi 94. Sorry, monoko za ngali bakute ezali 74 donc 74 oui. 74 na français na bino ya Paris. Oui. Na Belgique ba benga en 74 na français ya bande kwa Bruxelles 74 94 c'était monoko no se beta kalibaku lerere timen donc na 74 wana bazo tonga cité ba cité wa bengi mabanani oyo cité na lemba biso vanda ki wana cité Salongo tant ba gagner ba ju coupe d'Afrique Mobutu apesi bango bandako na cité Salongo apesi bango na ba voiture. Ndaye Mutumbula azali patrimoine national. Ce que zalaki na ba Belgique na ba France même na Afrika wa mbele azali bien. Mais tala mutema mabe ya ba bato bazana na fekofa ya football balingi te Ndaye Mutumbula ame même président Victor Tango Fort général aza général ya Kabila. Donc e ba tribaliser yango poza muluba. Ozomona aza mutakana ngati grand frère na ngaza mutakana ba tribaliser ngo aza muluba balinga ke nos assurer médicoté mais tala nationaliste oyo akipake kolote soki akabite akosutuka na butu na 4h du matin soka sali bola mutayo kaka bien te président Moïse Katumbi Chapwe a loué avion médicalisé zaliao tant Kabila yoki ke président Moïse Katumbi a loué avion médicalisé pour me mandat en Afrique du Sud awa Kabila boy. Mais tant Kabila, le président Moïse Katumbi a outu pesa
$100,000 na mois d'août oyo elekiawa pona bato babanda ko ezika ki na Bukavu. Kabila lingaka kanga mutu ya nani conseiller ya président Moïse Katumbi ya pour que na kopesa $100,000. Kabila lingi bolamu na Congo te. Mais bazolo belango te na ba Congolais bavandi. Bazolo belaka ba futilité. Ba candidat mususu bazala na lelo na kubola ngotanga kumba ba candidat. Bayibi ke ndaye mutumbula. Bazolo bazaba luba. Pona ni mutema mabebo. Bake utala tanda yete. Do mboka ngoy komika ya président Moïse Katumbi ye moko. Bolamu kaka président Moïse Katumbi ye moko. Nzamba batelai. Mais na likambo lobi wana eza mo makasi ndaye mutumbula ndaye bon to lobi azali congolais rapport na ye nini po na landi bien lisolo ndongo lobi que voilà Kabila boyi babimisa ye ba ki oswanye ye mais rapport nini eza parce que eza politicien te aza muto to mususu apesa quand même coupe moko na Congo ceux qui lelo balingi Moïse alingi to mususu asungaye pourquoi Kabila koboya pour nazo bate rapport nini eza entre ndaye na makambu ya politique. Merci. Au moins est-ce qu'on a besoin mayele. Tu as des questions pertinentes. Au parle en français, tu poses des questions pertinentes. Oh, ezana malunga ezana nzela. Kabila soka yoki bisika nyoso kombo ya Moïse Katumbi Chapwe asutuki na pongi. Amoni que président Moïse Katumbi a dirigé bien 8 ans et 8 mois na Katanga. Makambo ya président Moïse Katumbi a payé $100,000 na Bukavu. Tant banda kweziki et pesa Kabila kanda na batu nyonso ya PPRD. Alors, bisika nyonso président Moïse Katumbi soka lingasa la bolamu. Président Moïse Katumbi soka lingasa la bolamu. Kabila lingaka te. Voilà. Alingaka te. Soka zaki mutu mususu, ça va. Mais yo Bruno, oza pe Kasayen, Bruno Chibala. Tango fort, oza président ya Vita. Voilà jouer ya Vita. Bobi misande kazo kufa. Azali patrimoine. Azali elembo. Surtout na Congo tozo Coupe d'Afrique ezali ndeko wana 9 bi marqué na tozo biterte ba Samuel Tobaleka ba Roger Mila baleka mutacha na Coupe d'Afrique 9 bi azate asa patrimoine national na panzi na ba Facebook merci na bandeko musupe ba zu initiative nga na salaki hier et on a bien les kana émission na lali lelo pongite na surtout qui cette fois donc ils ça nga pasi mutabeka bale kitoko azali patrimoine national azokufa na hôpital. Président Moïse Katumbi a loué avion naïe médicalisé Zalia en Abyss en Afrique du Sud. A zuiba médecin, ce que le tarmac il ne faut pas foutre combien Kabila tika mutema mabe mende botika mitema mabe bobimi botika ndaye avion ya ezwa ndaye mutumbula président Moïse Katumbi homme humanitaire à prendre soin naïe au monde likabo Moïse Katumbi azana ngonga pe na zana ngozala kwa don ya libéralité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et bakabagate pour bazana don libéralité. Yoza mwana nangana na un problème na tribunal là plus de 3 fois tindela nga bambo en transport. Ozana don libéralité excusez nga lo même bato ba yoki mais pour ba bila mettre votre sur le PC gauche baté mais yesu pas tellement makina na kitunga otala bato ba pesi mbongo voilà. Donc yoza na don libéralité ngazana papa c'est ça David ça tema kitunga Bishop Élysée. Pour bato ba mi ba lo ba soki le boka gauche pesi à droite et à la tête. Mais voilà balobi il est écrit mais ngana kena il est encore écrit. Yesu tellement makina offrande pendant la carte attend bato ba ba pesi mbongo. Aibaki Georges apesi oya pesite président Moïse Katumbi Baboyi a postulé mais a eu $100,000 kwa postuler a pesi na Bukavu na mois d'août banda kwa sikaki atoto kuna komeli mukanda président ndaya azokufa yo tonga stade seul stade oyo tonga équipe mote tonga stade yo ya ultra moderne na Mazembe président yozali président Mazembe ozala ke égoïste te sungape ndaye président sali ba démarche na bato ensemble baki kotala ndaye na hôpital balobi bazobi misandaye kaleva kuma lokwa nzambe ya Congo ayebisi Kabila bamende basiliki mais nzambe abatela ndaye tozosunga na prière. Merci Bishop Élysée to continuer na yo to linto tuna likambu ya nanga akutana kina 21 candidats au bazali ba candidat présidentiel mais siko ayebisi ki bango nini et pourquoi kutana ina bango malobe pana maloba na biso nganga na loba na bémission musu epa na yo na ke élection kozala te Kabila azwaki pression ya bamindele na bandeko résistant na bandeko combattant na ba opposant politique na ba congolais nyonso
le 8 août oyo eleki ntango bazokende kopesa bakandidati Kabila azalaki candidat à sa propre succession azalaki na Angola ayebisaki président Angola ke nakopostule abisoko meki okolala lokola balalisa Abiyarimana avion ekokita te. Alors Kabila na Kagame bayokani baponi mwana mobali oyo Shadari. Alors babengisi bango na nanga pona kende mokuse nanga ebisi bango makoki ezali te ya koorganiser l'élection le 23 décembre. Pourtant kuna na New York bamindele balobaki bapesa makoki Kabila boy na ekolongwa abona même Shadari a remplacé ye baza wana bayebi yango malamu ke élection ekozala te nanga ebisi bango po baza na plan B plan mususu Kabila kende ko convaincre bamindele bakende na dialogue. Donc na okupesa na raison finalité des elekaka et maloba mutusoka lobby kala mingi te bakuvandisa ba opposa bazawana bakende na Sun City bis c'est-à-dire 1+5 bakende na dialogue 2 ans Kabila azala président ba opposant mususu bazawana bakondima bakende na dialogue 1+5 peuple a souffrir kaka mais tala piège batie bino bandeko na ngaza opposant natikala ozala combattante natikala ozala résistante. Na rappelaka batu na banda combat nanga na 2003 avec papa nanga Outino Fernando na mouvement Sauvons le Congo po batu mingi na Afrique si bala ba memanga na combat lokola neta memanga na poto to memanga yi na magasin moko boyete combat nanga na bandi na mouvement Sauvons le Congo tozo benga ba soldats du peuple ba défenseurs ya ba peuple congolais. Moi na mayele Gisèle Yumba Diamant Noir Kabila komema Kagame na Museveni balobi ba convaincre ba mindele ba mona ka intérêt na bango ba kipaka liwa ya mutu mwindu te ya mundele nde ba kolakisa bazoke na dialogue 2020 à 2018 à 2020 après 6 mois ba changer constitution ba sali septennat tam su Kabila comprendre septennat 7 ans dans longue et mandé longue à 5 ans septennat renouvelable 2 fois donc 28 ans mais aussi mbate po bible le dans le cœur de l'homme il y a plusieurs projets mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit plutôt. Donc élection ça na ngote ba cha ba makelele bazo senga ba $1 pour akende au candidat commun ça na ngote ça ba théâtre ba tiko ko sa peuple. Merci. Voilà tozo kende na biso poto chite penza ndenge za la carte tuna ka ba question po binoto kama babozo mais to moni sikoyo Koffi Olomide bimi peuple congolais ne sa komi lisanga to moni ke mamango komi bien parce que batunyo sur les réseaux sociaux bazo kumisa Koffi Olomide mopa mokonzi o babengaka donc to moni ke batunyo surtout ba komolanda ye ba sepeli na makamba lobi à rejoindre bino ba politiciens ba combattants ba résistants. Non tikana ibisa yo lokuta na combat question te mais lobaka ba combat na Belgique kufa ko ba infiltrer baza mingi lokola Petio Jano Kabuya aza fo journaliste aza pe na site na ye fo la tanga batu mabe bakosala pe loko te ponga mnazolo beza maloba ya yote Jano Kabuya azali infiltré ya PPRD na poto Jano Kabuya batindaka ye pembe na président Moïse Katumbi po atie le poison esimbate abima akoma bilobela Jano Kabuya beta tatane ya molimo papa na ekutu biologique Jean-Baptiste Kabuya oya salaka na Bruno Chibala. Alors musique balingi bazongisa ngo na diaspora pona ko distraire batu mwana mobali o Koffi alingaka biso na diaspora te. Koffi aza fanatique ya Kabila bana Congo bolamuka mukoli bokolamuka tozolo bana bino kaka muke bozolamuka Koffi alingaka ba diaspora te afinga biso mbala boni. Koffi aza fanatique ya Kabila lingi pouvoir ezala wana pona ba avantage na bango omoni chaque fois soki ba moni ke peuple alingas atomboka basala likambo mo boy Kabila boma ona ko biso lelo et na lobonka na chaîne loko ya na linga chaîne na mingi Kabila boma papa Wemba na Côte d'Ivoire ezaki ivoirien te batelaka ye poison na micro na otanga komba mutu na lelo te na prochaine émission Kabila boma papa Wemba pour distraire population lelo Kabila bimisi lisusu na mende na Petio yo oya sana Kalef ya Aner babimisi lisusu likambo ya Koffi pona nini Koffi kima na ambassade ya France Koffi kende na poto Koffi musique zonga na kokebisa bandeko ya Canada botika babuzobo bozolo bake Koffi akobeta na poto non eza buzobo balingi bazongisa musique na poto pona kolembisa komba
nazolo bana bana Congo bele na kobisa ba résistant leki nanga odombo totika makamba kofinga naka ngana finga ka susu yote makamba ko chrétien batutika na sengi na ba résistant kombeza na Canada ezana na Londres merci na général Ngando sergent Mokreke se na bino nyonso boko musique ko beta na Londres te na sengi na ba résistant na sengi na leki nanga général oyo Babin botelema mwana mobali wana beta concert na Paris te po na Bruxelles ba oyo agent ya ANER jano kabuya oya bundisaka atindaka ba sportif ba bundisa Babin ezalaki jano ba kabuya po atindela kanga elema wana mais Babin za mobali abunda na ba sportif wana na concert wa fale lingage beta donc ezali complicité balingi bazongisa musique na poto bokomona peti wana akobana kobeta kolinga musique beta oyo azali infiltré mutu ya ane Jano Kabuya po awa journaliste moko boy komoni ngalfar na bokota na ba détail asali vidéo alobi a félicité ja enani Kofi akosi ke Kofi danseuse na ye mutu a trahir ye ngalfar bat balandi yango te pas son impact te ba comprendre kazali communicateur ya Kabila donc mutu akosa yote Gisèle po ba yebi ke élection kozala te peuple la kosilika po ba calmer biso bana ya diaspora. Alors Kofi kende na poto Kofi beta miziki élection ezala te congolais tout la muka naza na confiance na yo général Babin naza na confiance na yo yuyu mutumos résistante ya solo naza na confiance na yo mama Kadhafi Congo naza na confiance na yo petit na ngai onani odombo botelema musique beta na Paris te Paris ezali capitale ya Europe miroir ya Europe c'est pas Bruxelles mboka mukelo kwa loketo yango te donc botelema Kofi soko aye alia pau ale kambeka bino bata Canada komba ekufa na Canada komba etikala na États-Unis komba etikala awa na Afrique du Sud komba etikala na mboko babengi Londres Bruxelles komba ekufa komba za na Paris odombo telema yuyu mutu mosi telema ezali piège basali diaspora po ba yebike élection kozala te ba créer lokoyo na Kalev ba pesi petio ba $100 petio ba vine za na malamu te aliaka na sima mwasi Jano Kabuya Bruxelles po enini musique ezonga eza piège basali biso Kofi alingaka biso te merci mais ngana zoloba makamba Kofi Olomide tolobi ke etelemi me ngamoni yo moko pe ozopekisa baninga basala te baloba mabete olobi na odombo atika mais yo moko ozotanga kombo mutu na émission yo lobo fula batute mais na comprendre te ozotanga kombo ya mutu moko boya za na Belgique yo zokumisa mote kozokumisa yo pe bato bayebi te baluka bayeba c'est que yende mutazo yende azo sensibiliser batu na minute yo po Kofi ya kobeta na Bruxelles. Ah bon? Yenda salaki sensibilisation ya nani muto pecho fali ya kobeta na Bruxelles. Ba combattant lokwa ba Babin ba longwa ki na Paris. Ba yaki ba bundi ba yaki ba musique beta kite. Mais pechi wana abenga ki ba sportif na ba senga ki Babin bolimbisi to solo na ba ambifie to yeba kite ba sa ba intellectuel ba yeba kite. Pechi wana o nazolo ba fo kala babiso ko omoni ndo kibelela ye. Jano Kabuya boke na ba combattant ya Paris ya Londres acha makolo kuna te boko risque ndikila donc ye ako accepter ka Kofi o pesa na raison ce qui na Paris ba boy Kofi abeta akoya ko beta na Bruxelles Jano Kabuya atinda batu babundisa Babin mais Babin alakseka za mona mungala mais il s'est défendu très bien Bishop ngana nazo kata au moins muke parce que tout le monde azo sepela. Tout le monde a sepeli na réseaux sociaux, tout le monde a sepeli le bité Kofi penaza mona mboka solo azongi côté ya ba combattant côté na bino ba politicien côté ba résistant tout. Ba tous ba sepeli côté peuple congolais pour tout ba résistant mais peuple congolais nyoso tout. Maloba le beza danger pour na ye. Eza danger te na relation je vais te prouver c'est pas danger. Ancien premier ministre Badibanga a sali interview na Kinshasa. Balobi ba retenir candidature na dialogue nini bozolo bakaka biso dans la double nationalité basusu baza na Congo awa batata na bango na elonga tata na ye kokanite ba uta na ba pays voisins en Afrique awa tala montage basalaki balongoli ba policier
babotoli bamituka nani ancien premier ministre Badibanga. Maintenant on va faire une liste finale. Combat Badibanga et Bimi pour nini à combattre à que nous la élection à Kasai pour la Chadai. Donc ba montage monsieur ezalaka okondimate na bona ngako loba muka mususu pour mona o alobaki. Mais tikana loba pour na lobite na osupra na buto. Donc papa Tshisekedi azalaki aza faux candidat, azali faux opposant, mutabimisa eza Kabila et pardon pas Mobutu. Tant batie Mobutu pression papa babimisi nani papa Etienne Tshisekedi. Azali opposant de façade, yenda facilité na parti IDPS 32 ans ya dictature. Ye mutalobaki botika bango baya ba Rwandais. Mutakotsa ba Rwandais na Kinshasa. Papa Etienne Tshisekedi botika bango baya to kusolola. Basaba ndeko. Alors bakamusi ya Congo eza ko finga tena zolo ba vérité. Nena lobaki botika ba Congolais baya ba Rwandais baya bazaba ndeko. Après ye moka baluki ona kubenga na mona ndeke. Confusionniste moko monate tintin de soko le bibo yo fingi dans le bin de vérité. Pour yum tout mulanga na loba. Tozo makamba ya petit Antoine. Azali aventurier. Antoine Zana Kofi Olomide. Comme on est Antoine. Donc dans na komba bapesa ya batata kala. Motepa mabelo kola batata ya kala. Est-ce que jeune garçon le kola koza ko batata? Ya Antoine, dans Antoine. Kombo mabe. Ojo comprendre. Kofi alingi bisote ba Congolais. Ngana ibiseki bino makamba ya John Chibango bopesa la raison. Ba Congolais nakanga bité de vote awa. Ba Congolais na nazo ibisa bino makambo na sala na komba. Na ibisa bino mukongo bila sali faux coup d'état. Tuka suka bopesa la raison. Boko pesa ngapeli raison na likambu ya Kofi Olomide. Wemba mutaboma ye Kabila pour na événement ka élection pour ba créer le comment bobo. Ba yebi que élection ko c'est pas côté peuple congolais tout qui est sur la province mususu na émission na ba vidéo. Ya mo ba bimisi likambu ya o ba bengi ya nani Kofi. Mais Kofi après kolekana na garçon wana. Kofi a koleka sur deuxième fois le bini. Il y a un musicien. Dans Kofi na sa musicien, ceux qui candidat nous sont bien engagés ça na yeko pata na kusali na ye ngasa musicien. Ezali G ya Mende, G ya Kalev, G ya Bata PPRD pour ba musique zonga na poto. Mais nazana confiance na Babin. Nazana confiance na Odombo. Ya Nuyu Mutumosi, Mama Congo, Paris na Ndimiete. Musique ko betate soki na Bruxelles bata Paris bakoya bata Londres bakoya neti awa ngalufaka bandiko kumisa déjà Kofi mais na lobby que ba combattant ya Jobu ya Pretoria ya Cape Town ya Dirba Kofi pa ko beta musique wate mboka eza ya kokufa to boy musique ezonga eza ba je Kofi azo seka bato bazo kumisa ye o akena ambassade ba batini kala politique eza ba mususu toza ba posa musu bazana ba pesi ba 100,000 na Kabila. Bapesi bango ba $100,000 babimbo opposant eza ba je na excusez-moi mutoka mokia asuna larte $100,000 azua comme mutoza na mutu moka zalaki pas général munene babe yake fanfan ayaki awasali na be mission belé ki na États-Unis mais comme il kamba $100,000 $100,000 fanfan azana $100,000 ko pesa moka za na États-Unis na utanga kombo na ite baso mi balé États-Unis basala makelele bayere batambola wazana mbongo za docteur azana mbongo bakomi likamba $100,000 bakatani. Et ça, au moins, l'élection, ça va $100,000. Après $100,000, il faut ça la campagne. Il faut 2, 3, 4, 5 millions de dollars. Autant de la Congo Mobimba. Élection, exacte, parce que na oba bengi dialogue. Likamba Kofi ba na poto botelema. Na usenga na pasteur, na Bruxelles, docteur Epafras, Telema, docteur Epafras. Na Bruxelles, na usenga na mwana mboka. Bishop Francis Kadima botelema babande ko nyonso Jojo Mbayo le prophète botelema botikela mwana wana oya beta tata na biologique ba manipuler conseil ka Kofi betate diaspora mobimba ba États-Unis Canada komba ekufa na yango botika babiloko na ngana je suis Kofi quel Kofi tu es Kofi quel Kofi on le met dans zo sekabino mais net ngana za sentinelle ya Congo yango na telemi. Naza sentinelle sintili ya Congo na telemi na loba babiloko ekokisama na kanga bulletin de vote na mboko oyebi yango na loba que John Chibango aza aventurier plus de 40 faux combattants na Bruxelles baloba basala des missions baloba bakota mai bakota tena namba mabala to ba combattant ya Bruxelles boza ba aventurier combat na Bruxelles qui se kufa mais
musique ekobeta te Kofi akobeta te eza je ya bakabili po ete ba district biso élection ezala le 23 décembre te botelema pona kosukisa soki na yete so mutuna muso ezali na kosenga na président Moïse Katumbi alemba te soki pe moyen ezali pa président Moïse tiata kombo mutu mususu bazwa ndaye baya ko faire soigner ye na Afrique du Sud na yete so mutuna social mutuna ezalika moko po tosukisa na biso lo ba mo de la fin na yo mais tonga to lo balikambu ya tango lo bilikamba John Chibangu na mwa lombangu lelo azo souffrir azana prison azo bela ngana na yamba mwasi na yeyo yebike mwasi na yele la rati lelo mobali na yazo bimate mais tango yozo bakaza aventurier mais lelo azo souffrir bazo linga ba bomaye tout ça eza quand même passé eza likamba blague te bomaye te soki ba ngaba bomé bandakala John Chibangu abima tango papa Etienne Tshisekedi alobaki bopesanga mbongo ya Imperium alors babimisi John Chibangu pour contrecarrer ye azalaki commandant adjoint kuna na Kasai na Mbujimayi azali élément au Kabila bimisa eloke pesa Kabila kanda azopinir ye mbongo bapesa ye akenda kosala bambiance na Tanzanie après bandiko a respecté ki règle de jeu ya Kabila te yango batia ye na nini na demiap na Kitambo azo souffrir te avant de la chambre moko na demiap na Kitambo tout ça c'est des choses de mascarade babimisi mwasi na yeki ndelo bongo bali nanga boy na boy balobali kama mwana nsemi na lobaki za ba jeu ya Kabila lo mwana nsemi azawa na mission na lobaki mwana nsemi akufa ba Kabila ba sali ba okanda bazo misa ba vidéo ya kala donc ngala lobaka likambu ya solo Kofi Olomide Antoine kombo batata ya kala 1912 ba 2000 ba 1913 Kofi Olomide tika ba aventure et si na démasqué yo Kofi na démasqué yo peuple congolais diaspora surtout botelema Kofi azongisa musique na poto te bakabili balingaka musique ezonga na poto yango babimisi likamba Kofi alinga Kabila trop abakosa bino te bino na Canada botika ba aventure merci maloba suka opesa mbote na mutu moko poto clôturer na biso mbote na ba congolais mbote na na diaspora totel ma musique ezonga te le candidat humanitaire président Moïse Katumbi Tchapo chef de file ya opposition mbote na Salomon Idi Kalonda conseiller spécial et politique à président Moïse Katumbi na bande connaissance ensemble merci bana Congo bola muka bande konanga diaspora Kofi afinga biso alobi tolala na bandaka poa Kofi afinga biso alobi bozoka mbongo ya l'État ya ofele bosala kiloko te Kofi c'était un violeur ayaka na poto un violeur kabana basi na poto lo bolelo na minute kaka muke bondimi ye bokola mukala mukoloni bino ba combattant Canada est-ce que na Canada la sapeur bazali bokota musique on a ba bilamba ba ya hiver na combat na Canada sapeur azate na combat na poto si on parle de Kitendi c'est Paris et le Londres et ça dit Canada te a robeka musique pe ozana kombo ya kala ne babenga papa Antoine papa Edouard papa Alphonse ozana kombo ya kala Kofi obonota ba bubu mutala kisho kolati c'est papa Wemba otelemela ye mutala kisho ko yemba King Kester otelemela ye alors lelo okanisho okozwa odombo okanisho okozwa yuyu mutu mosi okozwa babe okozwa général Ngando sergent Mokekese okozwa le prophète King Élysée okozwa biso te Kofi match na bino eza zéro bo échouer Kofi ngana likio na kulata tala ba photo na ngai ngwana na beta Ngando na mona otisa pata Ngando te Kofi ngana likio na kulata na lata très bien koleka yo olata costume ya bleu au costume plutôt ya grise chemise ya pembe cravate ya bleu pochette ya bleu mais non olata lokwa Kagame ebola tate olata lokwa ba Rwandais ba ebola tate tu t'habilles comme Kabila cravate moulay lokwa le mangombe donc Kofi ebola tate na lekio na kolata na lata katitoko ngai na Canada mobimba sapeur azate bolingi musique esinga bato ba ebola na elamba ngalufara sali mission a féliciter ngalufara azali awa c'est le journaliste le plus sand ya ba congolais d'Afrique du Sud ebola tate alors bino batu ya Canada botika buzoba bana Congo bosutuka bolamuka kada congolais lamuka liwa ya papa Wemba Kofi ayebiango
Papa Wemba Kofi aye biango. Okobeta musique na Bruxelles te. Jano Kabuya obeta tata na yo, okobeta batu nyonso te. Petit nanga bokechu alakisa yo na tata na yo biologique bokena ko bumsa bokechu abeta bino. Alors yo ozomo na normal pena ki bino ba congolais. Jano Kabuya ya Bruxelles na tata na e ba ke bumsa bokechu. Azo zo train. Busoba. Donc Kofi okobeta na poto te. Za ba jeune na bino bosali po musique ezo na poto. Élection et à la table là ça va tout bongi jamais. Merci. Concert to ba na mikela ba 15 ans 20 ans faut la oyeba kolata. Yibino boyebola na Canada. Na Canada boyebola tata. Bosana hiver pendant 8 mois. Bilamba malile makasi. Musique ko beta na Canada. Est-ce que na Canada ambiance ezali? Merci beaucoup Gisèle. Merci Bishop Élisée wana to komi na biso na stuka to clôturer émission to tikio et merci na balandinyo surtout au bolandi biso pona koyoka makama mboka biso tuna ba information po Diamant Noir aza au courant te tozaka bongo tangu likambo ebimi tout peuple congolais azo sepeli likambo eza pona intérêt Congo photo salango poto yeba nini ezoleka wana eza avis ya Bishop Élisée pona likambo ya Koffi Olomide o azali mwana ya Congo aza pona ko ezalaka bongo tangu likambo ebimi to tuna ka bango poto zwa quand même ba réponse na bango to yeba moko na moko azoka ntanini. Merci na bino bolanda kibiso wana Bénédicte Makani ozalaka wana toujours merci na yo topesi mbote na batu nyonso balinga biso epanza sangwa Congo to bosanité dino image azara toujours na Diamant Noir TV aussi na bino nyonso bolinga kanga moina tanga bakombo batu nyonso ezate po toleki ebele po na lelo. Merci na bino nyonso tout papi les rois carte limitée. À très bientôt. Bye.